bien, ils ont encore une polémique moka ya batu, tu vois. Au moni, tant que patron a besoin de présenter un concert tout au Betara, né à Poto, né à Libanda, tout le monde a noté ba journaliste, tout na batu ba sa ba polémique, on a ba vendre la ngouba, ba fallait présenter bango. Ils ont wanati. Et batu, papa, ils ont artiste moko te na minito, loko la patron a fallu poupa, na nezo linge si là, tu es go beta 3 salles yaminene. Et puis, tant que tu as 2024, tu as bandi sous le programme. Pour biso événement moko et beauté événement moussous. Événement moko et beauté événement moussous. Et ça que non. C'est comme si dans la grande salle mingi, on dirait que ça l'a raté parce que vous bêtez qui n'a Bercy à Cor Arena. Donc Emmanuel Macron zanangai zéro vocal kuna na stade des martyrs. J'étais là ngamo de début jusqu'à la fin au sala vocal et puis na Arena la défense les sous. C'est comme si dans la salle minée on dirait besoin occasion on a dit dans la salle minée. Mananga makambo patike ongala bonanga ba problème ba kalose insupporta kate bakarano o patike ba nazo sa mo bandeko oyo basaka na esprit ya koluka ko créer ba baisse ba polémique wana patron na biso présenter à présenter à biso concert autobeti ezalaki makambo ya chrono pas de service. Tu as dit poto sepeli sabatu na Paris la défense to betiango batu pe ba sepeli lelo histoire au moins que maquiller les amis militaires au moins que batu ba lo ba trotter batu tout d'accord fallait en tout cas il a si vous l'aurez bien assis mais elongi quand même côté que elongi display bat baye baye on est bolina la TVT premier la ranine manière to lo tout à l'heure bateau baye par biso parce que quand bateau baye par biso le même bateau un peu baye par biso na biso otoye bia kala bazana na ba guerre moise loyal mais ouais les lorsque comme mageno fallait à souster ya résister ta kufa ah bon bango nesko basala tina niveau non ah ben oui je te jure yebisa ngai so que zana ba artiste oyo ba osepela na patron ngai au moins que ba muke mais toi on a combien des artistes congolais moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye Pascal Chioka ba lo baba sekiza bolingo ba chalwa ya chibau ya omoni ke patron na biso s'adapter na ye donc ezo kenda pe bien tito beta concert wana tozana ba meter na matoi donc à chaque fois so bosi sinzembo boyoki mbake non avant 4 coups ya Arnaud Madouma ba on a Franck avant ba pesa aura déjà mundele mo wana zolo ba ya mosi na litoi allo ban trop très ah ben oui. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Le président François Babadi Moulouba. El Mara, le King. Trop. Hey pour hey, dans la loi d'Italien. Nakoko kate, nakoko kate. Mote manabi kodonozo. Tokos. Voilà. Ça fait plaisir. Encore une fois, un grand merci, bonjour et bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous captez mes salutations. Anelka Bafos. Je suis venu encore spécialement à Saligamo Lengi, comme une émission Moboui, Kouyimba, Ndalara Yimba, Beta Bina, Emmanuel Macron. Les lots de Fadina, ou Ban absolument Yimba. Ouais. Boudino Santan Zoto non Potoband. Ouais, c'était une occasion d'appeler ça Bamote Nabatutu, Bolanda Bisso. Et beaucoup de temps on a soir, bonsoir, beaucoup de temps on a journée, bonjour. Emmanuel Macron a bino yeyo, l'un des soldats de ya King. 3 fois c'est le patron n'a fallu pour quoi. Zara mingi tous a porte-parole té. Donc tozoya to yembaka to lobby. Moi différence soit na fait à la rentrée biso na ba porte-parole. Ya monique na bino. Na banana oyemba. Oui, tu bien, j'ai quand même, bino tu comprendre, il fallait pour boire la tes champs et la moins.
te so yoka ba remarque wana ba tu bele ba jarabino bongo en fait. Bon wana za na ngoka ba tu so da baza dans ba na mutema na bango ya mabe ba linga ba sa campagne na bango. L'autre fois na loba ngona émission mona le kaki na bi omoni na mukili na biso onzamba salela biso bien. So ba to ba ba salelo campagne moko boye. Donc on a faut pas peso yebi pe ko se défendre te là ta op fandi. Donc biso na kawana ya bato bazara ke no balinga oloba makambo yo cholo ba tout à l'heure tout qui pa ngote parce que bango mo pe ba yebi. Bref, en étant au bétar, ba disque na paton na biso, ba oka biso na ba solo vocaux, ba oka biso ne to ça ba intervention presque ba cœur na nyo to ça la biso to yimba yango. To benga ba tout mo te ba bétar na groupe songolo pakala, boyo ça ba cœur, non. Et ça la ka biso bato ba lo baka wana. Ka pe le même bâton, on peut te rappeler ton petit concert, ba moni pe l'équipe bien, ka biso wana donc tout le monde a place wana tout tout se justifiera trop te pour na bango. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, un grand merci encore une fois. Anabi Gibino tout la biso à mon équipe technique. Un grand merci à toi, tu es derrière la caméra. Simpson et Célie, un grand merci à toi. Anabi qui ce bino boza muté mananga la rakimia surtout dans la biso Dédé Samba patron. Un grand merci à toi, le patron du groupe DS. Un grand merci à toi Dédé Samba. Don Pablo Angelos, un grand merci parce que Don Pablo ce qui vous en a Bisso, moral, moko et ça la tellement bien. Mais voilà, je vous signale qu'il fallait pour pas. Normalement, Arena et à Paris, la défense, il était déjà au Leka. Normalement, ce week-end, à Rosalabon, Moupandi, il y a Kovo Arena. Donc, depuis les 16, Rosalabon, na ING Arena, Moupandi à Bruxelles. Et ça, on est comme Beta, Paris, la défense Arena. Et ça, il y a bien, dans le cas de l'histoire, et Tsigali et Komami, donc. Parmi les grands, au baleka ba beta yango, ngapé na beta yango na kasi ya patron na fali poupa. Et ça linga bien, les histoire éthique, les grand événement où donc monde entier batali yango, partout dans le monde bateau tout place bazwami, batali concert auto beta qui a les 25. Donc parmi ndenge tika l'histoire ngapé na zali na kati donc ça linga bien makasi. Mais quand explique sur coulisses quand même les kindé parce que oui c'est vrai biso là qui on a tension ça là biso tout bateau notel en Liban attends banga phénomène ya ndolo ba combattant on ni mais jour ngata briquer à pamba ou pelité. Non ça tout le bagande patron biso le ba ça question ya organisation donc du professionnalisme donc musique au patron biso lelo au azobeta. Et ça que au bakulu tuna biso ya ba vena biso yebi ba prêtre musique na biso ba beta ba rumba ba tiki on a niveau ba tiki patron nga paye ye pa bi bon nga pe na yeka na ligne au ba vena biso ba tiki nga pe na baksa pierre nanga et puis natala pe mingi pe plus au pe bande ko musu ba sala rappel libanda au ba komara ke no ba mema ba na monde international ya omoni ke patron na biso s'adapter na ye donc ezo kenda pe bien tito beta concert wana tozana ba metteur na matoi. Donc à chaque fois, Sobosi Sinzembo, Boyoki Mbake non, avant 4 coups Arnaud Madouma, on a Franck, avant de payer ça, on aura déjà Mundele Mowana Zolo Baya Mosi na Litoy. Trop. Ben oui, mais musique est au bet, tu as des musique yo. Bande on a vu son sous babeta musique internationale, baby n'est fonctionnel. Tout le monde fait un metteur, beau bêta ma musique guitariste. Moi c'est un Zolo Bani Litoy. Wow. Tout. Non, il y a que départ, il y a des mozo banda, ça l'a concentré, balamo maramozo kinda. Donc et ça linga bien parce que ba concert na biso parce que auto bato mesana déjà depuis ba kin na ba concert tout au beta biga to batam ah ba mo boye bo télé me bo andi oyemba ça ba metteur. Donc lilo et comme vraiment que tout beta concert biso tout là tu ba metteur bozo yoka makamino son des okenda. Avant ça bon Bercy bola ta monter na Bercy. Non, on a Bercy to la tarangote patron après ce coup tourné biso tout c'est vraiment une obligation il y a équipe au toi kuta awa pour nous travailler na bango et c'est biso tout aux anango même na ba danseuse au tout ba prestaki bazana ba metteur oh na ba danseuse na bino nyonso tout le monde biso nyonso et ça mamba comme mamba classité musique a passé bandi donc ils soute que no micro auto chaka ou ba tchela biso ba sans fil et ça nango mais tant ozo yemba na yango yeba ke ozapena ba metteur na matoi ozo yemba ozo miyoka ozo tala pendeni makambozo kenda donc on va pas se bandi il y a pas si on dit pas comme ça musique on pas si quand même hein non ça non comme ça musique pas c'était soko lingi eloko bien et surtout so linga eloko ngo bien o lingo sala ngo pe bien lelo monde des évoluer makambozo kenda bien tant to tala pe ba ndeko musunde ba prestaka au moment que no ba lati ba metteur ba vandi ba zo betandule oh
donc au peso pe biso tout et ça li pe ke ba lati yango ba mission nga bango tout bazana ngo et ça la pe bien donc et même ka moi ba innovation mo boye dès que bien que ezana ngo ya sikate bato mona bato ba beta ngo mingi za bato ba sa musique ba international ni ba kendo beta ba festival ba nini ba tout ba prétona tout ba beta ba musique biso pe patron na biso lo ba non ba obligé ki na bato équipe ba travailler na ba c'est non concert aux obéteza salle ya munene 40 000 places eza facilité Tobeta Bercy, donc au score de double Bercy. Na saluana ya 48 donc na bateau bayaki wana na bateau isinga ke football mona mage noto prester to beta maramunyo so na ndenge lelo bateau tout ba fandi kimia ba lo baté polémique ezati donc eza isinga biso équipe wana patron na biso comme yazara mutayo kaka ayoki bango bi bon to fonctionner bon. Si tu dois répéter ba répétition na biso tout be meter et puis preuve année zaki que to répéter bato ba kotate parce que ngeza suna nya kite ngeza pe na diwa uti so to tika ka porte ka à l'occasion tout le monde ba yaka ba kota batala na ba préparation to sala wana bato banga ba ganga te na Paris la défense nde ba gangaki donc au mona gena bato bazo ganga entrer na biso bato ba gangi sortir aigle bato ba mona mageno aigle akui abimi na mabele maoi donc c'est un biso fait tout ça lo abongo ya omoni na ba entraîner sur le travail qu'on a répétition ba entraîner no sala to sala théâtre na ko majika te na ko beta na ko matu tout monde beta na poto non to ki ne musala mission de service to ki poto sepeli sabatu na Paris la défense to betiango ba to pe ba sepeli lelo histoire au moins que maquiller les amis militaires au moins que ba to ba lo ba trotter ba tout d'accord fallait en tout cas et là c'est que makambo to bando yebisa bango na patron na biso tanga oleka na ba média yebisa bango boya bomona musique boyoka musique bomona spectacle bomona nyonso tout net presque to prester bo sepela yango moni bato sepeli donc mutu ba yibye chomba zate mutu ba agresser na nzela zate ndongo kotaki na ndongo bimi mutu to aza d'accord côté bato bele ba leli quand même pourquoi quelques minutes au bête la soit beaucoup même dû à retard oui on comprend très bien par rapport à retard 21h ou soit 20h et quelques retard on a se dit à quoi quand même non ils avaient faute na bisoté ils avaient faute il y a bateau bazai na sécurité ou bazai na porte parce que bango normalement il fallait ma porte fond déjà parti à 16h 15h tu vois mais quand de toloba l'on propose de dispose biso tozaki ma trop focus na makambu kaka no photo beta ndolo batu ba sepela donc o toloba ke ba warrior na biso na bato balinga la bonne musique ba ya ba se retrouver na concert ou bango ba fouteli mbongo mais yebika sécurité sengaki bato bazo kota faut fouiller banda 3 barrières hein poche ba nini longola ketch longola ni batala ozomona donc nyo sona tout ezaki ma bisoté biso tozara ba umbu ya servir bato surtout mon que batu mi côté là déjà biso to to zade na podium et puis to bandi mbamoko donc on a vu que y a retard on a muké y a un moni que to bandi un peu retard mais batu ba sepelé na bango et puis to zo epeta na biso tout ça la makambo no se kokaki to pesa bango est-ce que vous préparez qui y a un vous livrer biso jour y a un livrer mais bien sûr que isenga banze mo musuto baksa yango o ezali na liste mais vu que y a temps to zana choisi des fois temps y a un autre aussi na ba mélomane nyonso na ba warrior ya solo o balingaka patron na biso balingaka pe biso ba Emmanuel Macron et o borataki banze mo mususu boyana o voarena na kati ya London bo sepela mais c'est vrai doit tenir sous baratai ratak boyana o voarena là mais ça va te souba les là quand même na place na bino va présenter binoté des tuyaux à la vocal bien ma casse dans nzembo honorable betami mais vocal non peut-être côté à partir non fallait peut-être Macron ou Yemba et salamité bloc on a quand même bino moko d'un côté Suisse vraiment monté maté parce qu'il ngai na bigi na nzembo honorable tant wanzo betango honorable wanzo beta partir vocal na ngai peut-être ba katibuto kenzembo mususu dans tout ça so talibien ils ont encore ba polémique moka ya bato tu vois au moni tant patron na biso présenter biso na ba concert tout au betara na ya poto na libanda tout le monde a noté ba journaliste to na bato ba ça ba polémique na ba vandela ngo ba lo ba fallait présenter bango ils ont wanati problème na bango ezalaki échec ya Paris la défense ezala au moment na ba émission bande on a biso to respecter bango na respecter bango ba combattant ke ba sali ke to betité banga ba sa sous émission
concert ezala annulé au moment où bato banga basala ba émission c'est pas ça patron na biso tanga présenter biso to tigala mona jamais bandeko na yo ba chroniqueur to ba chroniqueuse ba vanda ba fallait bandeko présenter ba non et puis ezali comme timing bandeko nyonso basala ba feature na patron na biso basaki na obligation ba prester baye basali pe ya bango basali yango tout eleki et ko koma ke to motala ça reste 10 minutes so yo kama mundela zolo bano na émetteur au tient na matoi na litoi yo kama ke no 10 minutes 8 minutes ozo obligé faut bokata donc dans la minutes nyonso zolo bano na litoi mettons na zolo bano ke musique ngo mi passi ezate ke no makambo ke aux artistes musiciens to betara pa songolo pakala boya na polémique tie musique ko mi a passi bozu ba metteur botier bozo tala neni ma nyonso ba pesa biso salle pour 2 heures ou bien 3 heures. Nous sommes obligés à respecter timing wana. Donc ce que ça dit que to so na biso mo ba retard ya o te ke no ma sécurité bando que non ba tout faut ba zela ba kotaka malem ndongo mona to to sala makamwana tout. Mais rien n'est perdu. Na ba répéter oui mais pas vocal na bino. Ben oui, to sala on tendeni. Ya on a lobino tant to sala rango. Ba zoara tante ro ba ponani. Tant tout ça là en auto beta ba concert au Kenya patron na biso tiki au espace au palo li au sali solo vokona yo au sali pena ba intervention bande ko mususu tout le monde n'a jamais pas fait de langue. C'est comme si dans la grande salle mingi on dirait ça la marathé parce que vous beta qui na Bercy à Cor Arena donc Emmanuel Macron zanangai zéro vocal kuna na stade des martyrs j'étais là ngamo de début jusqu'à la fin au sala vocalité puis na arena la défense les sous c'est comme si dans la salle minene on dirait besoin occasion on a dit dans la salle minene ba concert na biso obi ke biso to ça les seuls groupes oyo batu ba otala biso lo la qui tala to un miroir comprendre ba concert na biso musu to beta na Afrique comment batu na mona te bo fan de la ngo bo belango apparemment parce que ba concert on a peut to betara na kin na ba Afrique to beta wana bo mona magena muta sali wo Emmanuel Bimi je suis fou de toi na comme loto na babutu na melaka masangate monimi ami suni na kaka love na yo romeo yo na mona nante que ba journaliste mande bozala rana nde bolobela ka makambo tunde bovanda po bino na monopole batala ka bino bozo atana bino parce que tant bofanda wana non peut-être bolobela que non te to mona ki fali mako a présenter ba mutabimi chef à télé Emmanuel Macron Nathan de longue jambe Ambassi Junior Dino Loswa Massoudi non to mona ngote ping pong bo to tikalo mona débat nati donc bref pour ezalaka que na expliquer mo muke nazungisa mwa bandeko oyo basaka na esprit ya koluka ko créer ba base ba polémique wana patron na biso a présenter biso concert otobeti ezalaki makambo ya chrono papa tout ça na choisi bozo banda herboy 23h bokati mais toi ko banda 21h et puis tito okata 23h donc il faut attendre. Mais rien n'est perdu. Londres peut bakogi pour mona yango, Bruxelles peut ba mona yango. Donc pour na biso moko to yana susciter parce que to beta ka déjà bandule ba to ba mona ndeni to yembaka to sa ba solo voko muto na mutasali asala couple a yembi o asala couple a yembi surtout il y a importé zalaki batu ba yé ba moni niveau Paris la défense est pays 40 000 places au batu bazena tembe na yango ba moni mageno to tondisi yango et batu papa et un artiste moko te na minute yo loko la patron nga fali pupa na nezo linge sila to yeko beta 3 salles ya minene et puis tant au côté 2024 to bandi sous ba programme pour biso ezala événement moko et boti événement mususu événement moko et boti événement mususu et ça que non batu ba ye ba beti ndule moko ba fani ba komi to banana ozela to zela kaka to zela to te o biso ezala o e boti okuna o e boti okuna donc pour ton information tant aussi ça va concerner biso Paris la défense déjà rien à dire tout à Sugoyo Londres tant au beta Londres mbala moko tant au ya Bruxelles après na mbamoto ko Afrique mbamoto kei biso ba décembre na biso nyoso to feta ngora libanda donc to so na ba petit bonne année joyeux Noël cadeau Noël la bana botiki déjà en avance donc nyoso tout au tindongo déjà planifié ma tout kitoko ba petit ba fêter bien tant yo pozo zonga parce que tant au kota ba janvier wana bonne année zo continuer karate janvier ça la déjà na nini ils ont janvier oui février bah c'est Valentin
mars, le 8 mars, toujours continuer. Donc, pour nous, tout ça, qui s'est fait au Pessa Bango, tout va s'épeler. Donc, Londres, on a fait un peu de auto Pessa Bango. Auto Bagi, spectacle, nous, auto Pessa et Kokanate. Et puis, que Kouti Galo Kokanate. Auto Betty déjà, bateau Bazara Bata Tembe, na bateau Basala sous-émission. Tu vois, déjà, Kende to Betty, Paris la défense, bateau Baroukaba créé. Pour batali côté à plein, t'es à longue. Batali côté Marambo, t'es à longue. Parce que bah on est à présenter, on met tant à présenter à Bisso pour la niveau ça la paix émission. Balé la pona bisoté, balé la pona masumo na. La formule c'est tout combien de vocaux. Ngala za la solo voko nanga onoto embelo sukono. Il y a honorable. Honorable. Je suis fou de toi na komioloto na babutu. Na melaka masanga te monimi ami suni. Na kaka love na yo Romeo yo. Tom Nigérie. Tintin na milou. Honorable. Et ça n'a eu dernière chance. Oh mi oh yo. Na tourné Congo mobimba. Tina wenze. Meyo zali wapie. Oh mi oh yo. Ah. Ngamawa. Garaboy. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons Emmanuel Macron. Sentiment mission est parce que Tosola, c'est un artiste qui n'est pas d'aujourd'hui, il a habillé quand même. Et puis pas JD, puis pas JDT, ou les qui. Est-ce que le sentiment n'a pas plaisir dans les salles qui la maman, il y a banal, les bazois, il y a qui tika, pas fallu. Ouais. Tu dois aller à vous, oui. C'est ça. C'est un mois spécial, hein? Non, on a battu des baïbis, on a battu des solo, et puis quand on a battu mais ça le 25 né c'est au Betiango le 8 donc ming trop promotion le 8 décembre donc bande connu surtout boyibo comme parce que toi qui déjà batum suba oh non toi c'est la carte au somba kokara jour J té ba oh déjà ba somba ga vambino ba sana ba calme ah c'est la carte bol jour J et mbala moko la ticket na à côté bino bato bozozela et comme monter la concert tout ça n'a pas si moto okaki na Paris la défense le 25 bandeko musufa ba kota moi ba kota ezate parce que kuna etondi li bandas ko ba motala na ba chomo na bango pas si wana donc to bien fallait ba kota na kati mais on n'avait pas de choix parce que ça wana ndenge sala ki wana so le qui est beau débordé et comme susugeno oh yobika biso balukela biso ka ba sous-émission ba lukaka place ni ba faut ba kota ba luka ba polémique et surtout biso côté wana to arrêter na polémique donc ba réalisation l'union so patron na biso sala eza makamu nzambe aluka na nzambe et puis azara déterminé le king patron nga na comment bengue prophète parce que na l'union so sala abanga asuti a commence par le big non to ça les locaux yo et sala boy so tchetembe au monango prévané tant aussi cet album Formule 7 et s'il est là à Paris tant aussi on a qui chasse jour et bima patron absolu au mon album et ils ont meilleur parmi l'album nanga nous na bimisi na carrière nanga et puis et que kende na biso makambo belé o bino moko boloba maintenant te topé ma me boza na choité parce que ils ont senga fobu sala ka musala donc le collaborateur ba umba musala et puis na patron na biso azana souci au service batu toujours au balingara ba warrior na balingaka ye na bato balingaka la bonne musique donc yango moni azana souci pour mikolo yo m'aider nenga kei et comme hymne national to ye lisu to la bibi kutu déjà ba nzembo eza na kati ya tiroir patron nga ezo silika ezo bisa patron nga ezo bisa lifa fallait abaluka tabi nazo ko benga nga trop zo benga nga boye poani ngalinga fo benga papu nde mama benga ngai bon ça va na changer papu oui pour voir ce qu'on a boulé ce qu'on mère na biso na ketchup na benga ngai papu oui ozo bona te bibi akomi lo lendo est-ce ko bimate obimisanga na betemba mwa bunga no apema po biso à chaque fois album na biso bimara batu ba olongo la biso na terrain va s'arrêter pato na biso yemo gane mtara olongo l'album na terrain parce que pour l'instant le col non to bimisité Formule 7 et ça non na biso et comme le one de l'album bimika lala
moi que c'est où me dans terrain banzembo za kitoko eza mamba ba Èvre eza mamba ba Èvre batib yango monisko banzembo eza na kati kuna tiro ezo silika parce que patron lobité ah za la calme tiga no biba sala mukili na yi tiga sa mukili na kalate yopo ya apo permise pour fly pas bando chabo trop malgré tout azara tube mais si ko tanga yo kuta na ba mede abi mede c'est yo na yo ko sala on a fly ça tu vois vraiment ils allaient beaucoup ba musala ils allaient moins un sentiment na moi moins elengi na tout beta nga na ebi que chanter mais tu peut-être ba ebi to ko genre net moi danseur mon robot na arena tout moni bino quand même devant on a bon même si côté quand même il y a chant besoin qui se passe mais côté danse quand même moi comment quoi bien que ba tu moi je bino comme danseur quand même côté wana et ça na ba contre molé mate toye bani wana na ba groupe tu ya batu tu ba betra wana toye ba na biso avant les loto koma nga na zara kota les king musu pa zara kota bato ba fingaka musu ba zara pe bato moi respect musu so pe bani toye bani na biso toye bani ah lui il est chanteur lui il n'est pas chanteur lui ba toye bani nda bazana ba yebi na bango ça ne sert à quoi to banda sou expliquer bato to expliquer bango te o azwaka na kwa na ndenge na zonka na ndenge na yo mais tant to yaka batu de babi ah o ezemani Macron lui il est chanteur donc nga za complet kota chant na chant kota danse na danse kota ozala pe moi présentable ne ba misi senga ke faut ala moi donc wana za no ba faux débat ndeko na Anelka kola na no mwana te c'est normal les a Moussa Nabino ba journaliste faut qu'il n'a eu karaba ezolo ba makaba nini oui autant na yambe vite na ngana ibisaye mais pour moi na yebike le kola na se retrouver na kati ya ba makambo ba loba wana te et ça la capacité préféré ba yoka nde bazana ba tongo oyo lo biga ba loba wana na ba parler na bango na ba tout le bandeni na ba parler na bango na ba fête na bango na ba car na bango ba tambola baoka solo voko emani baoka solo voko ya ba massa tout beta na bango donc au couper ça quelques voko na quand même osali na victime de pose chez Fali boko na moto nazo tambola nazo lela yanga bolingo ekeye Pascal Chioka ba lo baba sekiza bolingo ba chalwa ya chibau ngana pesa ki yanga motema Manuel Pereira lelo ezofutanga 5000 lelo tetendai bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba nokite elibombusa te zoka bolingo efer sufaka boye François Babadi ale okita zoka love nyonga gelo ketende clé de la ville ba fandi susu bayoki photo ya mowei atabache ya zongwenya jamais kolongola mawana ba oyo yaye aparaso yonga nazo pesa donc oui mon ami tu n'as c'est vrai bah vocal je te bien habitué on dirait éloigné quand même par rapport au muso comme peut-être ah ils allaient dans des vocal wana ils allaient on dirait patron na bino oui azav miroir mais bino bino tout ça on dirait bino te karaté on dirait bino peut-être visibilité on dirait bolinga hango te c'est keloni les kawana qui patron na bino za lumière ya lwa ndetinga patron na fali pupa normalement fali pupa za tasoza na 1000 nga fona za ata kotaba 200 300 mais comment ça se fait bino besoin arriver te quand même ko accrocher bino te kelongi to bino pe boye bana. Je parle en général, je parle pas qu'il y a Yomouraga, Binonion en fait. Donc, il y a plaisir dans un déjà, il y a chance, il y a Ngolo, qu'on a la première dans les Kings, il y a des miroirs. Dès que tu es dans le podium, il y a déjà miroirs, tu vas à la bisoto. Beti, on a Paris la défense. Na yu arena to beti, bato bazaki na kati ba moni biso. Et puis na ba cheno ya ba awa ya poto, na ba trace, ba tout batalyon. Donc les restes, ils ont Yomoropé, faut les caper net bonaye Lukanelka, na Lobela. Na oyemba na osala bona boy c'est tout bato ba déjà netinga pona nga na côté na yebiki bato ba na bon biso ba na bon biso ezala rande ba luka chomo boy ba luka est-ce que po c'est normal biso na muto nde toza biso ndem tuzo to défendre RD Congo drapeau na biso moi bien
et sans que on a sous-estimé pe bato mususu. Donc c'est normal. So bozana makambo et c'est nga fo bato ba tout arabino donc koye bana côté que to yebani. Mais na bisiot. Ndo ça une mission bo titre katango beta Emmanuel Macron. Bato déjà ba ozade focus à ko fanda ba otala. Ba otala. Ba bi Emmanuel Macron, ba yep na bango. Bolinga le king aso biso champion na mutuna nde to rappeler de lumière inga moko nde siko pe fona sala be fona nde na le ribo panel caché bon et puis be fona on a ndé na sala rabo des obi ke batu bayibi na bango ba msu balinga raté to ni neti banani non ba frère na biso mususu basala bango mutuna mutu pas sala la promotion na ndenge na ye on se comprendre makambu ya ba ko le ka ba émission bo esenga te faut forcer mutu tu vois ngata no le ka boy le king te na bengi presse na olinga na le ka no ngamo na yebi ke tant que artiste musicien faut na le ka parce que musique to suka ka na koyemba ti et musique ezo faire partie na makamutu onyoso ya ko kende media ya ko loba bien ko sala polémique na mutute ba tuni au journaliste il est libre ya retourna ba tout ya retourna so yo muli sing faut na répondre ya mutu bo répondre o ya mutu bo te na répondre bo te na yembi et bah tu vas comprendre vocalo mutasala on Emmanuel Macron oui vocalo Emmanuel Macron mutasala on a souci oui c'est ça Emmanuel Macron na poso to sur la mo le comment moké c'est vrai comme te toucher quand même comme canapé mais libanda et le bon moi mingi j'ai préféré qu'on soit na yo comme tu es un frère et Ebani quand même c'est pas d'aujourd'hui mais ça se dit que groupe est victime boye on a niveau à Paris média où ils à Paris ba bois qui sibino tout ba beti bino kara na habité on libanda na pas na bino ce qui comme bino no matoi qu'est-ce qui s'est passé toi bato à Paris groupe et après ça Paris biso bato groupe après ça Paris toi en général parce que bon si j'en fais partie parce que nous en a pas ouais reprocher bino to elo oni bozo reprocher bango non au moni musalo bino bosalara na obiso to salara photos ala en communion donc photos ana courant mo boy direct les ka bien na lobité que na to za courant mo bien tena bino mais il y a des fois où talavement que journaliste au maquillage azamu panzi sango batu bazo atana bango otala EPA wa na ba poto na ba kin partout le long du monde comment la longueur d'avance ba YouTube ba internet ba nini moi mutu artiste oyo yebi kazande kona yo congolais akoya ko beta na salle songolo pakala ole otala nante ke no na longa no mamuna biso na bonde na zana ba conflit na na linga na ngai ete na tchano ba parti plus na pas na pesa no message na epsa na batu que artiste na biso azo ko beta awa mozo mama journaliste au sala information yamabe contre artiste on dit azana problème na artiste ango parce que yebisa ngai na yo le kana plateau na ndengeni parce que fona na plateau na yo tous à la même communion tous à courant moi bien yo tout nanga ngape no répondre bien na bi ande na ke pas nelka ils en a pas problème ti mais go mona mabatu basali onga na za batu biso to ba analyste ba analyste on peut ba bandi kombo ba bazoluka ba kwisa na se komba fali pupa parce que yebisa nga to yo sa émission pa na binonde biso na bango ba ne basali manka gagner et ça bango parce que biso to na matière to yé photo leka na ba média na bino o esengi ke photo leka po bino pe batala bino par rapport te yé pas leka biso to sala nini émission ba ya musique awa esenga ke batu ba utiki na kin ba yé ba obeta na sala munene photo ya mbabango na plateau na bino mais to ya ndenge nini vous reprochez batu presque nyonso non to reprocher presque batu nyonso te ngayo na ya chiyut na zaki pa matope nazala pe pa ya mupasula et puis nani susu na lika pe pa gloire langi na l'équipe pa ya batu musu na ligi le problème est ça que bande kona biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba chana nous ba eni ok yomo na sepela na nel kati mais na domaine ya boulot na zona na chana boye na lobela bien pour l'artiste wana pour ça la bien c'est tout est-ce que patron na biso Issa ebisa tous les journalistes et tous les chroniqueurs na ba chroniqueuses bozalanga non alitaka na eloko moi lobi il faut ozala net on se comment net on dit bango mona net on dit le king est-ce qu'il faut ka mutu nyonso ça la interview na Fally Ipupa non biso pe ba mission na etozalit soko sengaki o sengité ba pimeliote mutu ayo kite ke no ba sengi ngato sa l'émission
yumba mo ke fâché comme ça émission non écoute pas tout ça l'émission et comment n'est-il pas fier o traité mutu o kanisa mutu mabe na likambo mutu ayebité ils a des péchés patron nga sala ba émission belé na batu susu mais ko sala pe émission na mutu o ta la pe ta d'esprit mutu ngo po ba émission to voler ba facile ba émission tout et sala ma ana poto total rat total o ta la gâté o vraiment non o il a que ça qui vraiment attend un problème là les king ok ma bé o une artiste pour nani o ko ine no pour nani pourquoi que pour lelo na monde na biso ndula lelo ndeto komi nango pour l'époque ba vena biso o to yebi akala bazana na ba guerre moïse iloya mais wa lelo ce que komi mageno fallait za souster ya résister ta kufa ah bon bango ndesko bazala tina niveau wana ah ben oui je te jure yebi sangai so que zana ba artiste oyo ba o sepela na patron na ngai au mona ke ba muke mais on a combien des artistes congolais na place tous na ba haine tous na ba guerre ndule oui et ça loyal mais comme te que non à niveau que non fallait azalati yepe ni na ngoboy si on kabalo bela retongo midi pourquoi non moi je pense pas de Baroko Matina niveau bon quand même pas niveau mutazalate ça na musique na biso hein au moins un artiste musicien congolais à sala musala moko na patron nga mais azolega na TV azoloba que non ya comment ko mi mona akoma ko mi mona or que tant mususu na carrière ya bato ba yo lukaba des trucs carrière patron nga a contribuer tant mususu na makambu ya ba nzembo ya ba album tant mususu sunga tane loko moko boye mais du coup kara bola muki olali olamu ki bomba mo bando yina fali et puis comme mi pemba mo yini akoma pour ça ba mission zolo ba pe mama mo botel le bia mawa donc pour ngai ba journaliste o baza awa to na problème na bangote c'est juste kaka ba changer dans moi façon na bango ba longwano ba polémique wana on n'a pas besoin de ça to na posa na bango bango pe ba na posa na biso tous à la même morale tous se soutenir lingana nu ndeko no congolais to gadage mo ba lo ba ennemi congolais à congolais parce que to luka tout soigner ta mo image na bato batala biso ba mon attaque non quand même bazara na bango na mo ba guerre na bango mais na ndenge maso likambo bandeko ba vivara oh non na muta Côte d'Ivoire oh ya Gabon bani au moins ma jour événement ya Gaillard bango tout ba grand ba beta avant bango ba ke ko soutenir o ya bango ya biso au moins na mbukaka ba soutenir misusu te biso nga makambo wana te siko ya yo mo lobby tango tchasko libaya so ba yeba soutenir yo te o lobani c'est pas bien côté soutien quand même on a biso ba journaliste o ya awa bref ezaka que ba tala na niveau ba émission na ba koma rosale lango et komi trop mutema mabele ki trop to boy ba analyse na bino te analyse na bino bo sala oui bo sala analyse na bino mais bo luka pe bo pesa ba expert ba journaliste bino yebisanga inde to saboy to saka na ba journaliste o te ke no ya fali azwa malobi ke o ba journaliste nanga non mutu soka ndimi ye moko akoti na kati abike non na komo lobela nanga fali to boya ponani prévenez tout le monde va jouer visa ba 5 ans et ça peut ma bête ba o pe misu pe to mona rappel que no aza lobela kasi yango lo no lobati ba journaliste po misu ba viva wana poto o mone maganga la lobela ka leader boye bo traiter bango poni botena bango regardez sikoka so batu ba fandi ba komo loba ya fali nde bo komi journaliste na bango te o mona place isko mutema mabeza ali tant bango ba lobela ba artiste na bango o pe ba zaka ba congolais lo wa patron na fali poupa ba betela ngo tangwati ba tenela ngo rigueur mais soka batu ba yika ba lobaka pona kombo fali tongo midi pourquoi journaliste na bango te sinon frère toujours kende wapi so lingi no falité c'est bon so ko na yo mais tant on sait l'émission na loba ta atabolamu ya artiste wana ndenge zo salama ndenge zo sala ngo pe bien poato bono loba na bande ko na yo na ba masa na yo na ba cameraman no filmaka yo aza warrior azota lozo mais mutaza man actualité ndenge zo lobela makamnete na émission na au moins que to zanga makam na cameraman yimo warrior lazo ebisa yo papa na ngai yango to remis ko na idéologie olingi no falité mais to zara belete mais toi partout na cameraman na yo moko journaliste ozo présenter o la ça na face na émission na linga falité mais na kati temps aussi ça émission pas nde na lula fali na loba on kapona tout ake alukaka moyen ka na zongela kaka na lobela ka te
tobo ya binoté bo ba ndeko na biso bo changer ka image wana isa biso bien. Mais le fait quand même il y a au monde déploie Blaise Boula ça la vidéo pour soutenir Fali Bandal par rapport à Bandal par rapport il y a musique congolaise il y a pas mal des artistes quand même basé la vidéo ouais c'est quand même et ça quand même c'est quand même côté wana mais Congo tozo lukande yango wana ti Congo tozo luka o to litara nango depuis ba fait na biso ba banandu la va biso na biso to yé tozo continuer lit na biso ezalaka to lingana to kokyo zala na ba guerre na ko zala pe meilleur ami na yo ti mais na ndenge ya ndule to se soutenir soki lelo paton nga le king na loba eloko à chaque fois azwa tana ye pe kufanda otala succès ba succès pe ya ba vieux ya ba massa ya ba petit mais tant que komi moment na ye poni batu ba ko accepter pété elle a le mot boadage mo vendre la biso na le panier circule encore on dit batu ba bossa na ngo non faut tchango na mutu na yo que lelo e cause la yanelka lobby pe ngape ke zala ngai mani c'est tout ba kulutu ba master ba vieux ba petit o non so ba sala ki vidéo pour nous soutenir biso na concert il y a Paris la Défense il y a le 25 en tout cas merci au monde ba vidéo na banana cœur na bino nyonso au monde ba vidéo banana na moni vidéo ya fait na ngana ni Blaise Boula totangi Manda chante na moni ve na ngai Blaise Boula et na moni nani susu Robino me dit beaucoup tu n'en parles pas Gez Mawete nani susu donc Ibrator pe na monaki Bina Filé pe na monaki donc yezaki a batebele il y a Orligo le mona été yé pe na monaki asala ki en tant qu'artiste tu vois un artiste atali qui a vanda le biate as artiste congolais il faut na soutenir pour lobinga pe lokola artiste lokola ye lobi pe ba osalela nga pe message ya soutien et ça la bien c'est tout papa toi na posa makambu ya ba polémique te toi na posa ya Congo tout se soutenir comment la vidéo ndeti ya Orligo la bongo ça la ki yo take mutu take mais ça la yo ndeni et ça ka mon frère ya ferré ko ça la vidéo problème te ngana ok na ba contexte oyo kendete ngana otasko que tant qu'artiste congolais frère ya ndeko atali kalobi ndeko il faut na soutenir na ça la vidéo ya soutien et longoli na mo mutu le roter Mobutu mona yango batu nyonso ba mona ndenga sala yango tu mabeni ezala yango Mobutu mona aigle mona yango il faut ya yebisa wango tena tudio tuzala na ye bonga ndena fandi bona sana te mais uzala na ye tout le monde na ba téléphone mutu to atala gite aigle ba mona gi ozolinga kana confirmer que patron na patela qui sont na tudinga zala boité nebi yo zala na ye répétition bino na émission na bino bolingi polémique non eza eloko bien mutu tout o atalaki et les cas n'ont bien to sepelaki to ga que en tant qu'artiste congolais à soutenir ndeko na épée congolais c'est bon comme on a devant arena na kata arena sur scène arena comme on a battu belende bazala yana comme on a parce que biso tozala ki na kati et ça là quand même ndenge moi je pose que c'est bien ouais ndule mboka na biso artiste ya Congo zobeta ozala tena na bandeko na biso pe baloba ke to ya tena ba mission mon papa bazala ki Tewandi na habité bazala ki te fait bazala faut bazala je suis sûr et certain pe ba biso bazala ki et ça Congo ça fait quand même 40 000 places tout ça oui naningi kana tali soke tozala na problème na batuti batu nde balinga ba kotsa biso na bakati ba problème donc biso ma en soi boye to linga kutu ngoti tozana posa ya message ya paye tozo bondela mutute tozo banga pe mutute mais to na posa bandeko ba otala biso ba mona quand même que ba cause na ba problème mais devant batu boye bazana baza uni c'est ça lelo biso to beti to lobite ke no biso to silisi yango non to kanya ngo peta ezana ngo kaka yo arena ezali o pende ko na biso congolais muso ozape gu ya ko beta ma baba date na ye amoni que c'est bon producteur makamutu ezama abonné du fond ba beta c'est toujours l'honneur il y a drapeau il y a RD Congo il y a on dem ça dans l'honneur il y a on des mata c'est ça donc na bande ko na biso il y a artiste congolais na bande ko na biso ba journaliste o bazali na kati sa concert en tout cas merci la présence na bango pour ça qui fait quand même voir plusieurs artistes même au en France à Ruto bazana na salle wana 40 000 et belé babanga na salle wana parce que beta salle wana ezali panangu baté kasi moi pe martyr stade de martyr
oh bato batiela biso défi babula net on dit Stade Marty bato babetango bongo siko kaka yeba le king esi bamalobi na retourner ngo et puis na obetango au nom ya jeunesse ba massa ba petit ba répéti ba oyo bakoyaka ba retourner Stade Marty au mona ke mutu azaka na message au que ya lingaka bandeko tout ozala biso nyonso ini mais so ezaki bato mosusu omona ke no ngande na beto na mutu abeta so azati wana eza balangage na biso te message na biso eza nde biso tobeti de tourner page tokomotala makambo mosusu makambo tokende Londres le 8 tobeti na Hovo Arena Wembley tobeti yango dans les bons tosisi tokangi bagage na biso pa toyesko na kati ya Bruxelles na mboka venanga de Kos Mukoko place tokutana venanga Gazul Zulman ya kati donc musique bato bana ngoposa songo mona makeno bato bazali na souci ya musique nzala musique le 25 yo mona makeno bato biso to na kati ya bisto bi mama to kei to kendo utama bato bazo songo lobi non le king ya moment na ye eza moment na ye bato ba olinga ye bino combien na salle à partir R vous allez là wana R to côté salle to côté salle la partie ya ba 11h déjà bozada 11h déjà na kati ya salle na loge wana to banda biso ko répéter les sous to répéter après wana et puis ko sokola ko lia nyonso ezali na kati ba tenir na biso tout ezali na kati ozana poso sokolo continue na douche sokoli maya moto maya pio yo kasaka na ondo lingi ba serviette na biso pe ya sikeza nozo pasula mayo moko chwa obimisi yango ki osilisi papa otandi ozongisi donc ezaki ma toyeba ke topesa bango bien. C'était vraiment la fête, hein, la fête. Ouais. L'ambiance était au rendez-vous. En tout cas, merci na bandeko nyonso o bazo itana bango ya se déplacer pour baya jour ya concert wana. Et na osenga pe na bango lisusu ba oborataki komona banzembo bosenga ki bomona ki yangote boka ki yangote boya le 8 toza bongo na Londres. Boya na mboka venangeli bombusa na mboka ya China mbenza muninga ya mokonzi na mboka ya venanga passage yoka ya venanga Willy Lusondele donc boya wana bo sepela. Et puis, on a profité de l'occasion d'appeler ça Josiane Timiti. Moi, ça taille, moi, ça qui tokos, place à ça, va moté belé. Donc, toujours Koutana, le 8. Donc, Makambo qui toko ba CP là. Voilà, encore une fois, un grand merci. Nous sommes pratiquement vers la fin. Ouais, Guillaume Moroté. Ah, na Zagina Fridolin, li compa. Fridolin, li compa. Hors région d'Abisso, Kalati, Fridolin. Mais quand même, remerciement, on a eu, et puis mot de la fin pour tout cas. Ouais, remerciement, on a eu, on a coupé ça, on a vu François Babadi, on ma mère Aziza, et puis on a patron, on a les King 3 fois Hassel, on a mère Nabisso, on a ketchup. Donc, place Bazaba Mote Belé, staff Nabisso, maître B50D, mon directeur Edi Badiata, honorable Nabisso, futur honorable Nabisso, Soulé Kaouka par Zouzou, et sans oublier Fiston Coloqué. Place à Zapé Bambote Belé, et Napesi Mbote Navenangaï, Guy Golf Molowai, le conseiller principal, et Mbote Lissou na maître Moïse Moupata, l'humanitaire, les Bossono Moutourate, Nassimape Moutazate, Fenanga Dekos Moukoko, ya Roland Gazoul Zulman, et pourquoi pas les sous na Pablo Kitamba, la maison qui tams, passe aux Abambote Belé. Chris Brozer, la flamme olympique. Chris Brozer, la flamme olympique. Colonel Braddock, Nakata Sarcel, puis na PCP Jojo Sarcel, na place aux Abambote Belé. Samba Sarcel, Bambote Belé. Donc, Bandeko Nyoso Bolinga Gemani Macron, tout ça, Nabino, tout ça qui est de continuité, ça, les 8. Nakati ya Hovo Arena, Wembley. Bouyawana ebele bandeko bozana idée ya kosomba ba billet jour ya le 8 en tout cas na sengi bino please botika bosomba te na jour ya événement parce que comme la bino trop tard bomi sombela déjà avant bisoto koma bomi sombela déjà pour koma na veille au somba ba biso eza souté à l'hôtel Milibanda OK bisoto na posa na bino ba warrior wana. Et surtout Londres que kota ko kata bazara musique ba ko kata mozo sentiment ba boute mati donc batu bana bilamba ba sombika pour un concert à le 8 il y a le 25 août ba sera bien ba sera kitoko ba noka kitoko ba payer kaka pour un concert à le 25 et bon ce que le 8
nga Rumbumba Ndaloge na mboka pe avait nga Chine Mbenza donc batu ba osepela ba ser bilamba na bino desi bo sombi to yebi ba boot na bino ba chaussure na bino ba blo na bino bien na ba tonto ba za swag ba noko na moni susu Alain Fumuka Gigi Bokole place aux arbres mbote belé donc na yebi ke tozo na mboka na yo soirée les gagitoko donc abande ko nyoso boya bo somba les jours J boya o regretter po bilengi na biso eza makasi les king na yebi ke ba warrior bolinga kaya trop na bato balinga la bonne musique bolinga patron na fali poupa na biso ba imani makon boya ka musique en live bo somba de abatike na bino bo zelate o kaka jour avant les wuti mbamona esomba otika libanda ndeba ndeko musuba tika la kia ezali na volonté na biso ki et puis to boya sécurité na biso sécurité qui tokos ndenge bokota nande bo bi on ata briquer zo pirater et que make-up mais na biso o pesa no briquer ndeni bato bo sepe na musique na yo mo muto simbi briquer tali ko bitena pesa ka shimbo on met la cigare on qui n'a pas mauvaise intention mais tel vite elengeleki on qui m'aider on qui mal accompagné on qui ba cinquième dossier on qui nzemba beda chou le boss place à mbote belé donc banzembo ze belé ba resepela donc pas fali poupa azana boutique à banzembo boutique à banzembo donc banzembo combine mbara des choix parce que tu me bino dans notre chemin tu es sous minute na formule 7 nyonso sakaba moto na moto voilà un grand merci na bino tout ta biso na bi ke bota la biso de partout un grand merci surtout à Willy Moucheni Code Mboka venanga Willy Moucheni Code mondial Willy Moucheni un grand merci parce que misa les omonana encore une fois Gilles Alengeti maramoniosu Cléboa toujours azo bloqué maramoniosu encore une fois courage félicitations à Misa les Salam encore une fois un grand merci à Yannick Kini à Rombox depuis l'Afrique du Sud na bi ke millionnaire na ndenga Mukete Yannick Kini un grand merci na moni pe en Afrique du Sud na pesi na profiter de l'occasion s'il vous plaît na pesi mutunanga indegonanga Roi Matula le prophète de la SAP Roi Matula na rata ya Afrique du Sud famille nanga pe ba ndegonanga ba en Afrique du Sud na pesi pasteur Mugisho Bambote Belé et puis na prophète innocent bango so Bambote Belé na petite sœur na Liberata donc famille Mouigir place aux na kati Afrique du Sud na pesi bino Bambote Belé et puis na Bela P famille Mouigir na pesi bino Bambote Belé donc ngala za na mona koto mais bakamna na so na kishasa papi na préfère okima mingi na kim papi le roi formule suka carte illimitée un grand merci Bilanga héros un grand merci à toi surtout à Ben Willy les Gabonais puissance mondiale. Ben Willy, un grand merci à toi. Et puis Merlet Tanjikoura, Mélie Chériesh, un grand merci. Nabi qui m'a revenu sur Guébé, mais tout le monde a quand même pena. Voilà, Fridolin Zanabiso déjà. Nakoma ko vivre vie nanga caché. Pour réputation nanga koma suye. Na comme yo passe même basse me soulé pour balingo c'est l'ananga oh Adolfo qu'elle de moi oh m'aider hymne national oh pardon boka mawe maman ma vie toujours compliquée depuis Mouteba Kena ya morechila mwina depokela naza moto tenga molimo nanga etika nzoto nanga na defo mwa musalozonga patuna keba zatuna nanga ye bolingo tutelaki tolo aza wapie ngaya watelma triste inconsolable puni masite yo kozala yanga kutokeba kolinga yo jamais nitawa belela na beleli appel de déteste ezolela na beleli nazolela Adolphe Muteba tila mwina ngaya naza motema pasi ngamawa
Mawato. Grand homme, c'est voilà. Oh, ah bon? Ça fait plaisir. Grand homme, c'est Valois, Paris 16e. À Valère, c'est pas l'air. À Palais, ce n'est plus l'air. Ça aussi, je sais. Il n'y a pas notre, mais alors. Bonako, quand on va place, ma vie, l'esprit, na motema, motema. Non, ça fait plaisir en tout cas. Non, ça fait plaisir. Ah, ouais. 25, nago mona vraiment dans lobby et oui que tu es un prêtre. Tu es un prêtre na musique. Yo na simata on doit sentir marama ndengeni en fait. Tu peux moi micro hein. Ah ouais. Tant on doit beta na simata on doit sentir marama ndengeni. Sentiment yo la nango comme on a surtout ba te belé bon. Ouais, sentiment c'est on kobeta dana aigle. Donc kobeta na aigle déjà ça to beta déjà na ba public minene, tu vois, ba public minene donc Naya na minene bon. Ouais. Il y a malamoro CV Mati. La PC merci Mimi. Et puis dans il y a Londres, vient de Chine Benza, de Zoya, Matignon soit à Londres, basé la Bisso, et puis na Belgique sur Zoya, Fanison Bokanyanga, ainsi que mon président Bron de Zoya Kuna, donc basé la Bisso vraiment, dès que manière autoloba, que non, Bossoma déjà babillé, parce que si Bossoma babillé le 8, au cours risque posant un concert. Au cours risque posant un concert parce que tout bazar vraiment pressé à Bossoma babillé. Tu vois, donc Bossoma déjà babillé, jour J moins, je crois 2 ou 3 comme ça là. Donc Bossoma parce que spectacle les alliés. Ouais. Spectacle les alliés. Masanangai, on évite à tout, Macha et Boulema. Donc on est ensemble Tozoya. Ouais. Voilà, Nassir qui veut comprendre que donc ma place déjà et comme un sentiment marrant comment parce que ma place est remontée comme en ligne. Donc au concert mais yo mo dana monter mais ça au kita pourquoi parce que déjà presque moitié à salle nuance qui est déjà. Donc tant que que peut-être bateau va linga au jour J n'importe quel jour on aura habillé Sili. À Paris à toilette à 40 000 hein. Il y a un moins de 20 000. Donc Bruxelles coûte 17 000. Donc voilà. Donc na to boy que non fallait na kota concert il fallait te era ngoyo na mboka vena nga ive katanga donc pire vie na kata London salute belé on a nga ba warrior tout ça belé te mais toi partout donc moi na zo bota malelo tanga bana momo cha le 8 décembre na Ovo Arena Wembley donc marambo elaki toros bo sepela et puis Natal na mupanzi Natal la merveille et Jiki Tenge et na bosanité Manol Baki manager na biso Madina Job et puis na pesi Sumbo théâtre na bosanité venangai Patrick Bakala Bakalos betano batamo dimiga ongala bananga makambo patike ongala bananga ba problème bakalose nasiportaka te bakarano o patike bakala o patike bakalose ongala benga como bébé patike tanga taifa pasa otala elembi penga mawa merci suivre ba otala ko live faut tout ça on a bilo aboui comme plaisir parce que banze me belé to beti le 25 to sala moi ko trier pour banze mon so batib non les king en tout cas merci on vers la fin mais habité banze pour nous 8 ans on bet taper na Formule 7 mais bien sûr banze pour nous beti na Formule 7 toujours occasion comme bino mona na moi très rare na TV zamila ngai OK
Oh yo. J'arrive à compter, mais tata koleka liboso lopango na biso. Donc oh yo to beti nzembo. Ouais, c'est belé. Ouais. Soki okobo mama bomanga lelo chéri, mais si metena na esala se motema no. Lukola na yonga na lobna bima tote noir. Esanga bolingo ata stastelino. Oyanga mote monsieur pona yo chéri yeye. Nakaka yo bébé yeye. Wow. Yo bébé. Onzemoni. Et quoi? Nous studio bafle yoki. Ok. Après batika na suspense. Tu as bêta Non, génie. Mais c'est comme si Bino au bêti il aura bien la studio mais elongi quand même côté que elongi display bat baye baye on est bolina la TVT premier la ranine manière to lo tout à l'heure bah tu vas par biso parce que quand bateau va par biso le même bateau un peu baye par biso. Fridolin Dépôt pour toi. Combien d'émissions de Oleki? Au moins, Oleki n'a émission. Ah oui, tant les gars, et comptez pas d'ailleurs. Peut-être faut que moi display, c'est important d'explorer à Bobeti. Bobeti va dire que c'est succès. Mais moi, guitariste, moi, je vais être pas mal longue, mais mbango azalarango. Tu tires la bango baloba, tu tires en baloba. C'est plaisir quand mais ça la personne sur la place nous allera quand même bien. Si tu es bon, tu es bon. Si tu n'es pas bon, si tu n'es pas bon, si tu es nul, tu es nul. Si tu es bon, tu es bon. Si tu es nul, tu es nul. Et puis, Moutoua et Moussala lo ba troté. Bato bazalara minga bato mo ba yaga. Mais sur l'andele sur plan boulot, tu es bon à ba preuve maratro. Ya on moni tozara na problème mo na otako na lo ba on suna mission na yo. Biso atabatu ba ndiko chrétien biso banda lelo ti lobby to répondre ba ngote. Pona répondre mutu na minute yo. Il faut ça la makambo patron nga fali pour pasali. Soki bo sali on a noté. Il y a la bobo, il y a libella. Pour la minute atana neto kitakine. Autre émission, mutumo ba etanga na petite émission yi o attiré. Na ko répondre ka jamais. Na patron na yo, na yo moko. Non bo sali le côté. Bossala non makambo ya biso to sala na patron na biso après que tu commences à comparaison il y a biso pe bon ba beta ki biso pe to beta ki to muta te bon ça va te bon tout à l'heure on a moi liste répondre ba mo mki to désactive mais pour l'instant bazate le quoi bazate il y a la beau voilà tu comme pratiquement vers la fin Fridolin a l'into 6 parce que vous allez na biso moi quand même quelques remerciements pour to clôturer notre émission parce que tu comme vraiment à la fin. Ouais, na pisi wa merci mingi na ba warrior nyonso ba o ba tala biso na numéro na plus 243 911 23 05 plus 243 911 25 beaucoup maintenant Facebook peut-être na Facebook ouais so komiga Fridolin Bouliti OK Fridolin Bouliti ou sur na Facebook je suis là beaucoup et tout ça, mission, je suis là, je suis là. Combien d'années chez Fali déjà? Beaucoup. Combien d'années? Beaucoup, et belé. Depuis 2008. Oui, mais depuis 2008. Biso to salara, biso to lamara, to sana, biso lamara Gino Liaki. Bonza à Paris. Biso a encadré, biso bien, en tout cas, on a pu s'arrêter là, merci Belé. En tout cas, détecteur à talent. Ouais, détecteur à talent, parce que ce qui.
Mais bien sûr, Azad directeur artistique. Ok. Mais il faut passer toujours par lui. Mbunza. Ben ouais, les Mbouza, les grands Mbouza, l'homme qui ne les kill jamais. N'a pas ça merci Bélé parce que grâce à Yé, moi je me suis retrouvé ici. Ok. C'est grâce à lui. Pour ceux qui est à détecter qui t'en le en quatre n'angate, peut-être aigle n'a été. Ok. Ouais na zagalo li compa. Ok. Na za tout ça na. Bon Willy. Ouais ya mis sur liste. Il y a ça côté le département ba taille. Ok. Ba Siméon. Ok. Ce côté tout ça. Aki Obina. Ce côté tout ça ngai, Zagalo li compa grand frère ngai. Vous Félix Tyson. Félix Tyson côté basa côté on a ba Willy yo. Basa côté wana Willy Zola, Siméon Solo, Félix Tyson basa côté on a département ba on ba soliste OK. Na basse Walo bass asangana na batute. Walo bass. Côté synthé sigo Regan synthé azawana na Alex. Tout bon des clavéristes. Ouais, c'était Alex Choua. Tozawana Walobas azana na basse Choumen Mbunda azawana Arnouma Drumas kwa Kamabotoana na Frank Kapaya. OK. Au senti défense c'est Kuba. Na concert Otobeti pardon donc concert Otobeti awa le 25. Tobeti avec 3 drummers. 3 drummers ouais. Donc ils ont une innovation. Donc naibso nan salamati tous na rage mabe patron absoluté fona ça le lo mo itikala ya mo moni makambo salama na katia Paris la défense le makambo ya bato bisanga jibe pia na pas sala nango déjà beta de na concert ya Bercy ou Zénith ba beta pe des drummers bon ils allera Séguin na si na ba beta na bango ils allont une nouveauté quand même bon pona nga ils allera bien copier le quoi comme là pona nga na bien pona tamana ba terrain o wana kotoke na ngate nga la lobika ke pona biso ne to beta ke le 25 ayu et c'est événement na biso donc l'événement na biso beta ki 3 drummers na 3 drummers wana ils ont une innovation ba ope ba beta na ba ndenge na ba prester ba beta ba 5 drummers to des drummers bravo ils ont honneur à RD. Un grand merci Nabi tout Talibiso Nabi qui est comme son partenaire vraiment vers la fin par rapport à temps permettre un soutien. Un grand merci d'assistance il y a Junior Loué et un grand merci à toi Nabi qui boit tellement belé Talibiso rester branché comment mon qu'il nous a toujours on a topé sa information actualité surtout exclusivité c'est une amazon qui te coûte bon prochainement bye bye au revoir.